nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Notre passage est réalisé le 3 premier verset où il est écrit: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. L'apôtre des gentils nous invite donc, nous tous, à nous comporter comme ce que nous sommes réellement devenus. Toute notre vie, toute notre action doit être orientée vers la gloire de Dieu. Sinon, tout ce que nous faisons, ça n'a pas de sens. C'est là notre comportement et notre attitude, les uns vis-à-vis des autres. De soi-même et à le promouvoir avec un sens évangélique. Frères et sœurs dans le Christ de Jalou, nous sommes arrivés au moment des offrandes. Un cœur simple et généreux.
que le Seigneur, lui le maître des temps et des accueillis dans sa maison ainsi que son serviteur pour le message que nous venons de recevoir. Notre campagne dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'amour, tout en préservant l'unité de notre pays. C'est depuis le référendum de notre constitution initié par le président Joseph Kabila que les Congolais ont choisi chaque fois après 5 ans de renouveler le mandat de la classe politique. Voilà pourquoi ils doivent voter. C'est à la fois un devoir et c'est à la fois aussi un droit que d'aller au vote, de renouveler la classe politique par les élections. C'est un grand héritage que nous venons de recevoir. Pour la première fois, nous allons assister à une passation de pouvoir civilisé entre un président sortant et un président entrant. Et nous souhaitons vivement que le président entrant soit le camarade Ramazani Shadari que nous accompagnons. Excellent. Pourquoi lui? Parce que c'est lui que nous, le FCC, nous avons choisi, connaissant ses qualités, connaissant son expérience politique, connaissant l'expérience qu'il a dans la vie, les études qu'il a faites, son amour pour ce Congo. Voilà pourquoi nous avons choisi le camarade Ramazani Shadari comme notre champion. Le message du FCC pendant cette campagne, c'est la continuité. Beaucoup de gens confondent. Quand nous disons continuité, c'est la continuité dans l'effort de la reconstruction de notre pays. C'est la continuité dans l'effort de la pacification du pays. C'est la construction dans l'effort du renouveau, de la modernité. Beaucoup de choses ont été faites durant les 10 années du mandat de Joseph Kabila, notamment la pacification. Il a trouvé le pays qui volait en éclats, il a remis le pays dans la paix et il a remis le pays sous la voie de la reconstruction. Voilà ce que nous allons continuer. Et quand nous disons continuer, nous prenons comme point de départ là où le président Joseph Kabila nous a laissé pour nous propulser vers l'avant. Voilà le message. Merci. Pourquoi présence en fait présence n'a parce que d'abord naza congolaise, lokola naza congolaise dans les Yimbo Canada. Il faut nazala pour présence nanga et sur le bamili pour na mboka pe pour na bakoyo c'est la kalilo bakoute pai nangai. Okola banini na population congolaise nyonso bazala ndona ndito par rapport ya banda to utina ba débat candidature. Si le reste comme la célébration ya messe ya Jean-Denis. Lino bakona candidat o lelo yeko soutenir na culture. Liloba ezali eloko nyonso oyo ekotisaka nzambe ebongaka lokola biso tondimi ke nzambe aza oyo apasolaka nzela esika nzela eza te yango toye koparticipe na misa oyo mpe toza kondima kandida Ramazani Shadari akozala oyo nzambe alingi azala akozala te oyo bato bazolinga azala yango toye ensemble kosenga bible elobi mibale misato basangani basengi nzambe nzambe ayokaka nzambe apesaka nzambe akokisa un mot na compte sa PCB bosala nini durant la campagne oyo nyonso tout si tokosisa baélection donc coordonnatrice ya Gombe ya PCB Gombe. Merci PCB Gombe ezali koréunir baforce vive nyonso ba ONG baassociation nyonso tozali toujours kosenga mbala oyo lokola nzambe akoti masolo biso tozolanda na nsima tozobange eloko te lokola nzambe aza na kati population akose retrouver. Merci maman. Bonjour.
Oui, bonjour. Vous s'est présenté pour Baimbo Kaba et Bayo et puis Nabandeko à Diaspora Kunaza Dibanda. Oui, Ngaï Ezali Narli Amissi, Naza président et à Diaspora RDC, Horizon 2050, ESA na siège na Paris. D'accord, président, Totoni Botondi, le lot aux qui a na kati ya Notre-Dame du Congo. Objectif des équipes pour na monsieur Alelo. Bon, enfin, pour Ngaï Eza Sengomingi, koya ko participer na messe Alelo, na ndenge pe candidat na biso honorable Ramazani Shadari, ndenge la kisi penda kiaza mutu oyo alingaka Nzambe et puis alingi Nzambe. Et loko wana esalinga plaisir makasi na yebi ke Nzambe ko assister ye soki avec toute modestie ke Nzambe asungi akomi président lobby na kanisi Nzambe akosunga ye po makambo ekende et continuer okende malamu na oyo président na biso actuel asali na oyo akoya ko bakisa lisusu. Donc voilà. Donc ce que tu comprends bien, mais ça le Zaki à l'occasion il y a lancement officiel, il y a pas campagne. Oui, Ezaki vraiment au monitango campagne bandi boye sengelaki asenga pe Nzambe acha loboko po makambo ekende kitoko yango mesa lelo penatina nango yango wana. Voilà, mais l'émission de Fongola, moi parenthèse, je sais que le lot moi bilinga bilingezali opé surtout dans ngambo ya opposition tout le monde que moi trouble ni le colo par rapport comment na kati opposition basa un peu au candidat unique bino bozana ba aligner candidat moko mais côté opposition tout le monde c'est comme si ba aligner 3 candidats na habité là-dessus le consala. Bon, eloko na ko loba mingi penda na likambwana eza que biso kotoyo elakisi que organisation ezali malamu batu nyonso basangani bamoni que mutu oyo akoki ko mema kuluzu ezali honorable Emmanuel Ramazani Shadari. Bon, côté kuna bino moko boyebi na kokota penda mingi te na sijo etali opposition biso to vandaka na poto. C'est que les cas qui par exemple na Genève tout ça et kamusaki batu nyonso na ndenge ya opposition to yebeli na poto ezali eloko moko ya ko compléter gouvernement en place donc na makanisi na makameza eloko o ebendaka te singa po makambo ko kozala normal te non, c'est pas comme ça. Voilà, quel est le message particulier au Koko lancé na baimbo kanoso ya Congo pe o bazali banda ya mboka sikoyo bazwanda. Oui, message na oyebsa batu que surtout biso batu za na diaspora toza la biso nyonso sima ya candidat Shadari honorable po azamutu oyo azana vision azape na makanisi malamu oyo ezapona biso oyo batu ya diaspora. Mais au Kobanga tele rozolo ba prendre compte diaspora pour tout le monde rappelle diaspora ba l'axa toujours ka lora bazana en moko envers pouvoir en place FCC mais yo ko ba au nom de la diaspora na zo ba to Kobanga te diaspora onga na zoloba il faut boyeba que parce que il faut ko solo la ezala soki ko solo la ezate Congo eza maman oyo aboti ngai aboti yo aboti diaspora eza na poto c'est-à-dire maman moko te akoki kolinga amona bana na ye bazo yokana te le photo luka to yokana ozomona ngaso na zolo ba diaspora eza parce que nazalaka na diaspora et puis na yebi que na diaspora batu bazana makanisi malamu eza na ba atu malamu oyo koya na mboka oyo po esala pe et apporter quelque chose. Diaspora tozana ba médecin, diaspora tozana ba pilote, diaspora batu nyonso bazali et ces gens là esengeli bazonga na mboka bako kozwa bisika ya osala pour lobby pe mboka na biso etombwama. Exemple le lot, ceux qui par exemple lobby ou lobby okuna médecin moko ya congolais a découvrir maladie ou ya sida par exemple mais médecin wana aza congolais souci na ye ozala nini je crois que ozala po sala en mboka. Donc si je parle de la diaspora c'est par rapport à ça netoza boye bangope donc on fait partie de la même diaspora. Toza na vice-président et puis deuxième vice-président Azate, toza na trésorier donc c'est vraiment une grande délégation oyo toza awasu. Tomé quand on l'appelle trésorier Mbote papa. Tu vas le côté lingala pour qu'on va comprendre malam, OK? Pas de souci. Ça vous rend quand même ça va à l'aise. Ça va. D'accord. Voilà, tu peux vous en compte à diaspora, les lots tu assisté à messe, je crois que ça messe Moro Nengue président lobby, il y a ouverture il y a campagne, boutique nous sommes à Nzambe pour que Nzambe acha candidat bien alors tout le monde a peu moins bilinga bilinga à niveau il y a diaspora pe moins Nengue président lobby. Est-ce que bino boko banga tene bozoi bozana kina boba que na compte à diaspora, est-ce que pourquoi vous portez nous sur Shadari? Bon, et le se banda, merci d'abord la parole. Et le se banda na losambo. Mutam tozana conviction na ye, hein? Losambo non elo liboso.
je crois avec le sambo, hein, Nzambe akoyoka prière na biso, makambuto kolega na ndenge moko oyo elongo bani. Ouais. Bon, pona bandeko baza libanda, donc biso yawa pona koluka kima ezala entre bango na mboka. Bidon biso na mboka. Mais mutu nanga pourquoi avoir porté choix na yo bino na mboka Chadari? To porter choix na biso epa na ye parce que ba idée na biso tozalaki na yango. Totali ba candidat ebele oyo bazali sur le terrain. Donc candidat tout le monde qui idée c'est marier quand même. Azan associé à rassembler, azan associé à réconciliation aux hommes. Yango de tout le monde qui yé ne ba idée na c'est marier na biso. Yango biso tolandi. Voilà, aussi il faut porter juste un œil critique moro sur Genève au rôle bané. En opposition. Bon, on a biso ba opposition té on a étalé bango moko. Tant que mon mboka, tant que diaspora aussi. Bon, mutu aza libre aza libre ya kozwa décision na ndenge na ye. Lokola bango bayokani te ba biso moni côté na biso. Bato bayokani ba tie mutu moko. So bango bayokana gité donc wana eza bango moko. Na lelo bako. Merci beaucoup. Oui, d'accord, voilà. Vite, on a clôturé d'abord parce qu'il faut remercier le président de la République, Excellence Joseph Kabila Kabange, na o Asali. Vraiment, tous en Aïsengo. Il y a comme un acte au président Abisso Yamboka Asali. Mais lobby après lobby, on va comprendre que Aza vraiment bâtisseur et la démocratie Yamboka Nabisso. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Congo. D'accord, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je crois vous avez compris. Donc, Tozalaki Awana, Notre-Dame en Fatima. Je crois, Nzame à Pamola Bandeko. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.